reconnaître ngo mais c'est déjà fait donc ba retirer sous ba image wana test et qu'il déjà et ba tu vas juger ba ko juger alors papa Titi aza mutu moko kaka moko wana DCV na ba bien moko wana oya sala makambo na king na Congo o ba ko loba pe kombo na ezali kolo c'est tout so ba mtu sala makambo na ko batama to yebi yango te biso amitu oya moninga sala makambo ko batama te bien ba ta pare ko bazali ba meka ko ya ba meka ko loba ke non bien ko loba la pare ko na niveau te tala biso sala boy to sala bien boy to comme ça mboka na niveau to mema bino boy to na musi bino misu na boy nde to comprendre pe na loba eloko moko DCV soki ngai mutu na ko yiba na ndaku na yo DCV c'est normal na yo bisa yo niveau ni yo ko on a détruit ndaku na yo tant papa n'aura pas par révélation comment Congo ezali comment bato ba uti wapi mais parce que bango ba yiba ki ba bomi mboka c'est normal na ko yibiso ke mo ndenga na abo so ebite ngana mu yibi DCV ngam na yiba ndaku no mais so mu yibo fezala akotela yi awa tala zoki loko en placement ni ko zala boy na mais ebite ngam na ko yiba tant ngana lo bien baba oh a même biso révélation mais quelle révélation parce que c'est lui-même oya bomi mboka c'est normal à bimisela bino loko ndenge ba bomaki yango parce que mutuna lobi après moi c'est les délige mais tout le monde a délige et ningo ba délige wana bango ba yebi niveau atika ki mboka na crique et yango ba lobi yango mais bino boka yango révélation tozo bate révélation zanini pe prophétie zani tozo be loko wana te yango to komi ko sambuye e boto DCV na e boto papa na biso Odon Pambo omoni bandeko ba congolais balingaka omoni bato bakotelaka apariko bazali batu oyo batata na bango ba travailler na ba deuxième république oyo balia ba mbongo oyo batinda bango na ba bourse des études oyo bima ofele bazo futela bango classe na poto awawa bamona pasité bayebi ndenga kokota banzela misusu ya bamboka misusu te pona koya poto malero nyonso tu biso 8 millions de congolais de congolaises bana to mikolo oyo bazali kokufa na kati na Congo ezali pona honorer Ngwanda bande kongala ko expliquer bino 8 millions ya ba congolais o bazali kokufa oyo bakufi pe o bazali kokufa ezali faute ya honorer Ngwanda. Pourquoi to koloba faute ya honorer Ngwanda? Mobutu azalaki na ye déjà mbevu ya solo alobi ke na pesa pouvoir epa ya Etienne Tshisekedi akumba mboka mwana mboka soki akumbi mboka na ye malgré pasi to bisengo ba difficulté na banzi tokobongisa balobi bana tata moko mama moko soki babundi baswani bakobongisa Honoré Ngwanda alobi non mon président non mon chef non kopesa Etienne Tshisekedi pouvoir te soko pesi ye akokanga biso nyonso tu kopesa ye te ezali malamu ke totikela mopaya alongwa na zamba ndenge batikaki bototika mutu mususu azwa ebonga oyo bandeko totuna bino bato apariko nalingi mutu apariko moko kaka mibale te ata bokota 100 ngana bino deba nga moko na banzi na ko écraser bino line ezali ya kofungwama toza kolukwa bato apariko bakota bokota bozala ba argument te alors batapariko bakozana na argument te naza ko lancer bango défi bakota awa alors papa na biso Honoré Ngwanda aboya ki Tshisekedi mwana mboka azwa pouvoir pamba te ayebaki ke ayibaki déjà mbongo ebele oyo ba congolais a détruire soki Tshisekedi akoti akobanda kolandela moko mbongo wana bazongisa na kesi ya leta asali bongo a permettre que non Kabila ayane na ba Rwandais poya kima azwa mwa obalobaka ke alobaka non Kabila yaki na basoda na régime na yebi so tozaki ba mobutisme mobutiste tokimi régime ya Kabila sinote boy na boy ayena ba ebele ya mbongo wana me atiki mboka na biso ekufa ekonzama ayebaki bien ke Laurent Désiré Kabila aza koyela biso mwana moko ya kopali ya yete ayebaki bien ke ba Rwandais bazana sima mais lokola mutema mabe ndenge tolobaka congolais mutema mabe totika bato bazali kosambela me mutema mabe olio pesa ndeko na yo pouvoir o préféré ba pitika pouvoir na maboko étranger lelo soki Honoré Ngwanda aye koloba ba vérité o ndenge mboke bandaki kotekama
bino boko benga ya za révélateur, bino boko benga ya zali meilleur écrivain, bino boko benga ya fungoli biso miso. Tango azalaki na gouvernement ya Mobutu, afungolelaki bino miso, azelaki akima na bambongo ya ba oya yiba na kati ya Congo, aya kofukolobela biso awa. Malheur ya peuple congolais ekolanda Honoré Ngwanda esika ya azali. Soki akozana mbeto hôpital ekolanda ye. M'en fous. Soki lelo Congo na biso ekufi, soki bapesaki na Etienne Tshisekedi, nde ata Etienne Tshisekedi atikaki yango Congolais lingaki kozwa parce que yaza nationaliste. Mais tomoni Honoré Ngwanda lobi non abeti sete esika oyo mboka na biso ebebi. Siko papa na biso Honoré Ngwanda aye kokosa biso ana kati na poto nazali ko bundela mboka, azali ko se distraire biso awa na mbongo na biso azui ba mapango asombi na kati na poto na États-Unis partout, bana na ye bazali ko vivre bien, atika biso susu bana babola o to bana ko souffrir, to bana ko kumisa eto betela ke maboko. Honoré Ngwanda nzambo soki nani papa no wana bakombo lokuta bande ko trop c'est trop. Peuple congolais, il faut telemela à Pariko. Wana ezali yemei combattant de la cause nationale. Il faut te telemela à Pariko. Honoré Ngwanda bimisa mbongo yemutu na sima na yemutu aboya ki pouvoir ndeba congolais bazali ko kufa. Asala quelque chose na mbongo ba congolais poto soit libération. Mais azali ko ya ko lalisa batu pongi, bitumbezali na mbandaka, bitumbezali na dongo, o to sali quelque chose na kat na Kinshasa. Non et non. To sali na besoin de libération claire. Tolobi que libération tolingi to koma na fin ya 2011 teme peuple congolais doit être libéré na mboka na ye. Trop c'est trop. Honoré Ngwanda botika ba distraction, botika ko kosa biso bato Pariko, to yebi ba jeune bino ya ko senga bato ba mbongo na basia ba Skype ya ko teka ba passeport. Mais trop c'est trop. Motu moko ko pesa bino confiance te to ko détruire bino tina suka. Toleki na lombango pamba te bitumba o to pesa na mama na biso mise Olandi Odom Pambo ninga sisi ko paso ampoke to pesa maloba sima toke na ndeko mususu li na biso zela ko fungama eboto. Oui papa DSV za susu na loko moko na deploraka na batu oyo basala na régime oyo biso moko toyebi na kati ya Congo papa na ngai. Toyebi papa Véron, papa DSV, papa Odon na kanisi bokoza la vie moko na ngai. Et si ka ya professeur yo zo ba leçon na vie, et si ka ya professeur yo kota classe prof apesa yo mayele, tango yo kokoma na poste po osala, okosala kaka lolenge prof alakisa yo papa na ngai. Siko yo bato yo wana, ata lelo ba yeba sengi pardon na kombo na Yesu, to ko limbisa bango. Mais tango loka papa odole msalo baka moto sala yo mabe limbisa yo me ko fana na enda ko moko te, ko fana ni sika moko te. Bato wana crédibilité nini to ko pesa bango na tango to yebi esika bango ba yekola ki politique na bango esika bango ba yekola ki gouvernance na bango nini bakoya ko lakisa biso kaka pai bango ba yekola ndenge ezala ki poto yebi ba professeur ou bien professeur esika bango ba tanga classe na bango ya gouvernance to yebi bien to yebi très bien ba cours na bango esika bazwaka pe to yebi ndenge bakoya ko pratiquer oyo bango ba yekola na mboka oyo bango moko en fait ba bebisi nazongi sina maloba. Merci mama na biso mama Mise to le kanana lombango pe président Véron Malumba to pesa ye maloba. Merci beaucoup papa DSV, merci na maman Mise na sagesse na ye. Merci na papa Odon na ba développement à outi ko sala, je crois que azamalamu parce que nzamba zanzambe. Et puis ndeko na biso papa papi bisikita o pe à côté le biso yepe akasi azamalamu nzamba zana contrôle. Makambu tozo so la peuple congolais na kanisi tozo lo bango pona ko samize te et puis eza ko sala blague te. Papa DSV yo pe boto na yo kuna na registre koza papa Mayamba Koloba Nzembo yo muto sekisa biso mingi. Mama Benesha na kanisi place ozali pe nzamba bomba yo parce que azana contrôle. Congo na biso kozala libéré na modèle tozo ke nango c'est vrai mais toza pena na droit ya ba erreur te wana pe na koko ndimango. Balande radio lisolo ngala lingina sala intervention ngai selon ba réalité mingi o tozo comprendre to moni to koli na Congo to yelelo na poto to bandi ko comprendre makama mboka yango na lelo lokola mboka ezana imposture tozo loba selon ba réalité o toza ko sous-entendre. Na bano pesa ba indice moko na yoki batebele balobi ke non apparaît quoi za na ba argumenté. Non, ce n'est pas vrai.
azana ba argument mais ba argument na ye et ko pesa ye raison te. Pourquoi? Bango bazaka na argument moko soki olobi na ye eloko ya salaki ya mabe automatiquement komi muto a PPRD. Donc yoza na kaya Kabila. Wana ba argument ya Pareko. Na bato ba servaka na kati ya Pareko. Ezali argument. Mais cela ne prouve pas que argument wana est valable. Et loko nde ezali ya munene ezali ke bazalaka na argument ya ko se protéger te na babiloko nyonso ba akizaka bango nango. Nalina bandako énumérer ba accusation. Nga personnellement, pourquoi na komi amoureux ya Tshisekedi? Quand je dis Tshisekedi amoureux na ye, nakasi bozo comprendre. D'abord, na yebi Félix Tshisekedi. Abima. Donc Tshisekedi abota. Alors, ce qui na kena côté à Pareko, président à Pareko azana bana te. Mais bata Pareko ba yebi ke azana bana. To yebi bangote. Alors, on a bomba retardement. Ne fils que de non. Photo yeba pet. Parce que biso bana ya banani. Poto lo baka makamba Congo. Bango bana ya Pareko bakoki même pas ko intervenir na radio. Pour quelle raison? Wana bozo mayele bo comprendre que bazako bongisela bango héritage moko boy. Alors pourquoi nazako divko kabola a Pareko na Tshisekedi na IDPS? Pourquoi? Parce que omoni Félix Tshisekedi abima public a loba oyo to yoka to analyser maloba na ye. Mais bano yo ba bima te wana oyo ba melama. En tout cas, mes frères, beaucoup de surpris que lobby Congo a libéré na mutumoko a bomba bana. Ba comme ko la succession nette en Angleterre. Oka Prince Charles Abimi. Après ce qui Charles a divorcé, le gars mi pe ko na bango ko simbate. Ba Prince William. Après ba ko pesa mutumususu. Après ba ko pesa. Donc eko koma lokola héritage ndenge tozo mona système ango ezo sala malelo na Congo. Laurent Désiré Kabila yaki pe na système wana. Atikala jamais ko présenter bano ya ye. Lelo akota biso pito pale to koma ko swana ba mobulu makambo ebele. Moi je crois que le peuple congolais fa koma ko pesa crédit na leader congolais oyo abimisi bana na ye to yebike oyo mwana ya tata wana et puis mwana ngo pe azolo ba makambo ata soki makambo ngo etengama mais au moins abimi na public to yebiye. Tala makambo ya Pareko est très dangereux. Pourquoi? Parce que na ko pesa exemple moko. Nga soki nazalaka ministre ya défense en tout cas ba frère nangai soki nazalaka bolandanga très bien pour comprendre loko na inaloba soki nazalaka ministre ya défense na modelo nazalaki ko salela ngo na ba militaire ya Congo, je crois que nako sala 10 ans na zela ba libérer mboka wana. Pourquoi je dis ça? Na Congo tozana ba colonel ba major et loko biso siko to sala kana Pareko ezanini oh non liste ya bato Kabila linga boma yangoyo bongo siko yo moko ngwanda bato baliba boma na Pareko o baliba boma na Kabila yo zalaka ministre na bango otika bango na désordre yango na balingi ko accepter yo zonga te na bango bo libérer biso ou bien o bango ba koma na division parce que baza ko tolérer yote. Voilà un peu le danger oyo lelo Kabila akota na mboka na lokola passoire akutaka ba Rwandais te ba Congolais ba élève ndenge mama miza lobi professeur Ateyaga soka sisi ko te bo sala kande professeur lobi. Donc bana ya ngwanda ya ba militaire bazana mboka omoni papa na ngwanda za très dangereux risé d'abord je peux dire. Lelo koyoka radio esiportaka ye batelemeli Tshisekedi mais to bando sala ba comparaison l'air babomi batu na Kinshasa le 16 soki février je crois papa ngwanda sala démenti abandi ko tanga batu mususu Mandungu Bulanyati mutazalaki na poste boy nani boy radio wana eyamba Koagialo azali na kati ya gouvernement ya PPRD bayambie na radio po ya ko sala démenti ya kolobake au fait papa ngwanda ne aza innocent asali na ye lokote. Alors biso lelo to yamba kaka mutu moko ya PPRD aya kolobake no Tshisekedi aza leader aza combattant asali makambo boye boko yoka ba accusation ya radio wana après mais bango baza lokola batu ba roi moko boye na diaspora bako sana bango mbeba bako kosa guerre za na dongo. Ils sont pas inquiétés, bako cotiser mbongo, personne leur demande, baza ba chef, bako loba n'importe quoi, bako tambusa mokile na désordre, bako bomba bana na bango, biso ba bolole ya bana ya batata na biso, to bimaka to loba kama mboka, après ba attribuaka biso ba kombo ya ba kolabo, bato a PPRD, bato a makambo soki nini, alors que ye muto ya bimana mbongo ya après guerre, ya 97. Pona nini asomba ta ba assassin te
akende kozwa monarchie na ye apesa na bana na ye après